confusion totale. C'est ça, c'est le patron. Il y a un patron, il y a un général Kassongo. Patron Kassongo, c'est lui. Patron Kassongo, comment Ngobila lobby et ni négocier mais il y a une décision marche sali. Bon, Ngobila empêché, mais ça c'est qu'est-ce qu'on appelle soit qu'ils sont ministre, il y a IDPS et autres la démocratie, il doit interpeller Kassongo, va suspendre Ngobila, c'est que ministre intérieur, Moïse Jassaki n'a Mbandaka. Mais toujours comprendre qui a donné l'ordre. Peuple, ami Kamaton charge. Peuple a sous manipulé. Tant que tu as 14 000 $, 15 000 $, ça va peuple. Mais ceux qui m'ont dit que ça la boye, comme ils utilisent le peuple pour être temps au Koufa, et puis ça la peuple de côté. Autorité budgétaire, les députés ne contrôler les mboka. Mais les députés ne congolais, ils ont dit quoi mboka a malchance. C'est pour ça que je pour la malchance de M. bien. Maman ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 ans 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete muete balapa solution ezwami mpona baposition nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali position nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko Yawe zwana lokumu Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, nous sommes au point d'actualité. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et réalité, votre magazine Oeko informé, Bino Kopé Sabino, Marambo Lekana Katiambo Kanabiso, Mbote, Nabaimbo Kanyon surtout. Merci nos présidents derrière la caméra. Nous avons Gédéon Loïc qui est là. La réalisation est assurée par Jordan Panzou et je penserai également na Yadjani Sita Ntsongamputu Bangamichuri depuis Suisse-Irlande, un homme réglé et crédible qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire. Je penserai aussi à Chouchouna Tati, la véritablement femme d'affaires, le commandant en chef Blanchard Kadhafi, donc l'incontournable leader Napesio Mbote et Sika Okota Labiso Mbote na Baimbo Kanyon surtout. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, allez vous abonner. Cela se fait gratuitement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Partagez des vidéos, faites des likes, des commentaires. Cela nous fera énormément plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que déjà, désormais, à partir déjà de demain, nous allons reprendre avec nos directs, donc live, surtout direct, chaque soir, chaque temps, de la live, pour nous permettre à ce que
tous en contact nabino, surtout la réaction nabino à chaud et ça la bien toyeba parce que l'heure est grave. Ces pays traversent un moment très très difficile. Nous sommes obligés ya kolobelango parce que la lire au fond le chose. Je crois que Mboka Nabiso Kalamingi nous allons encore enregistrer plusieurs morts. Après déjà catastrophe naturelle tout ça là déjà par rapport à Covid-19, pandémie est ravagée et les bateaux et memi bateaux. Et j'ai l'impression c'est comme si tout le monde a enregistré les sous ba décès et belé na kati Mboka Nabiso tout simplement par le plaisir yako satisfaire ba leader politique parce que ce sont eux obako bénéficier na mboka na mbongo ya mboka oyo ce sont eux obako zwa mbongo oyo et comme ça bango ba riche bako tinda bana bango na mikila poto bako tanga ba conditions ali vraiment réunies mais peuple congolais azako nyokwama la série encore ya ba tuerie et bandits les sous Tokolobelango na kati émission nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau la bouche autorisée c'est comme ça que je l'appelle dernièrement Mikolo na komo benga ebongo prophète du peuple prophète John Ngefa qui est le nôtre auto panzana et actualité tout simba quand même bisika songolo pakala pour nous permettre bandeko tout obakota la biso partout à travers le monde bazala ebele alors bozala ebele merci na bandeko tout obakota la biso na ba province nyon surtout mbote pe na bino parce que nous sommes très très suivis et ça quand mikila potote même en Afrique na Congo awa to kota la mamingi prophète Ngefa mbote na yo mbote DG alendele kolo apambola yo amen bon nalingaki lokola yo yaki lelo ete ba imboka libanda pe awa bazali gens informés parce que tendance télévision la chaîne mo munene oyo e fungula bato misu tomba ta kobondela tata natiki chaîne émission na maboko na yo kolo to bana to subisa na yo pesa alendele mayele na science pe bakongomani nyonso bafungula miso na bango po ete tobundela mboka oyo ezomona pasi soki tobundeli mboka oyo te likambo malongo kozala te bomengo ezali kaka ya bango ya ba homme politique mais bomengo etali peuple congolais te bayebi bango te comment fait-il possible tata na lola 2000 personnes bakozwa mboka lokola Congo 90 millions d'habitants en otage kolo na yebi yo kangola ki Israël 430 ans na bombu mais babimaki bakendaki na kana toyebi tango akokangola Congo démocratique ekomi tika ete congolais so afungola miso na bayedi bana mboka na esika oyo po ete nyamu esala maisio te bana na biso osukisa na biso na komo na Yesu Masiya wazali mokonzi pe mobikisi na biloko biso seko amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est là que c'est fait gratuitement. Et aussi, suggestion, remarque, n'hésitez surtout pas, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Contactez notre service. Et vous qui avez besoin également de passer, faire la promotion de vos activités, différentes activités, n'hésitez surtout pas. Toutes nos portes sont grandement ouvertes. Contactez notre service, afin que beau diffusé on a mis sur Nouvelle Tendance Télévision parce que il faut bien souligner que c'est une chaîne commerciale. Bino tout beaucoup on a besoin ya koleka awa. Bozala ebele pe to fungola bino porte po boleka awa po finge fa lo sako. Nzete zoki sinzoku atana pongi abosana kamote. Lo sako prophète ngefa. Mbo asui mbwati. Voilà désordre de wande kota ndesi. Désordre koti mbo asui mbwati moni yangote. Bosako li lo sako. Bawanga nyeso bandingi barabasa achokoli bango. Wana tuzaka na kati ya politique. Politique kaka. Prophète Ngefa lo sako. Libanga ebeti chakunde ko sekate. Tuzaka na politique. Tuzaka na kati ya politique enfin. Oui, libanga ebeti chakunde ko sekate. Lobby de pesaki na azaki na opposition. Na opposition. Kabila na pouvoir. Kabila azoboma criminel tout cela les lopé il dépêche na pouvoir bato bazo kufa. Et on dit banga les bêtis tchakou ndeke ko sekate. Donc il est tour à tour. Tour à tour. Enfin pour finir prophète Ngefa lo sako. Chokoli londe mokonzi. Yenda za pena au point ya bakamunyo surtout pour ceux qui yazate moi mon boulot. Bandeko pe bozala pe soutenir na bandeko so soutenir pe prophète Ngefa quand même. Ma prédication pe ele kaka régulièrement. Vous soutenez peut-être bakamumsusu batumsusu okutu bazo apporter leur montée. En tout cas, vous soutenir mon amboka et ça la pe malamu parce que c'est la chaîne commerciale. Oui, tout c'est la tête qui abela tout ça là au collecte. C'est ça. Ah wazana no makasi ozo en forme de koki ko soutenir enfin que asala musala pe nanza menenge esengeli na ba condition moko ya malamu. Nangi pe na tonga église e bukani. Nasangi pe mbele ya bato motema malamu. Bo lié bo soutenir ba musiciens.
bo soutenir bato ba osela ko mokote bato motema malamu ba kotia nga pe mo loboko po totonga etonga na nzambe. Effectivement ba osala on passe quand même côté on a toi confiance osala po et puis yo pe alende le ndingo zali ko porte parole ngai émission to ko le kobeta mbela yango vraiment oso koma na église ata 7 ata 10 fois oyebi ndenge zali totongelo ko malamu parce que ça prend le coup na nzambe. Effectivement si le faux sont en train de bénéficier na maramu na bino na mamisolo na bino. Comment combien plus forte raison que bah vrai bah oba ko bomana nzambe na bosolo tout tika bango alors tout soutenir bandeko et ça la biso malamu. Prophète Ngefa, nous allons toucher quelques points d'actualité. Marche organisée par bandeko na biso IDPS également, il y a eu plusieurs partis politiques ezalaki aussi manabango et kena ko sangana enfin que ba meka ko revendiquer to ko telemela désignation il y a Ronsard Malonda na présidence il y a Seni. Réaction na yo quand même à chaud. Ndeko alendele je crois ngai mo na zali na kati na marche wana mena lingana na mona na publicité to ebika ya ndeko na biso aussi mukendi eloko elekaki biso za ba point sensible na bango mais na ko se camoufler parmi ba peuple to ça qui est l'homme na kotala marche lobi c'est 98% réussite. Pourquoi ezali kamo ya mboka likambo ezali IDPS te IDPS amema parce que IDPS alingi ko mema biloko na mokumba te ezali bato nyonso ya peuple même bato peuple de mosu bazali na kati to camoufler to éviter ba frère donc MNC bazali na kati et là donc banini peuple alobi trop c'est trop c'est trop. Comment on manipuler peuple congolais 60 ans d'indépendance style loyo oyo peuple se retrouvera na eloko moko te mboko etondi kita oyo etondi biloko nyonso oyo etondi badiama ba or mais tozali victime pour nani tomoni que de peuple bino destination ko désigner Malonda Charles Malonda na mutu ya Seni lokola bozwi nanga ya mibale boche toyebi Rosa Malonda ki Rosa Malonda azali secrétaire exécutif ya Malumal ya Seni alonga Malumal akomi ya Ngoy Mulunda alonga Ngoy Mulunda akomi na oyo nanga ayebi Seni expérience ya ko manipuler parce que pas na bango ba votera ba député ba tia kabinde ko tia azan expérience c'est très dangereux peuple moi mutu sur na tête de la République non yo mona pi un président élu il manque la majorité parlementaire ça l'a raté parce que bato bazo voter ba député ou anani ba voter président comment bato va voter président pas ba voter ba député la présidente ezalakate ezali ba je ya nanga oya sali président koleka mais to casser côté wana azanga majorité pas na ba décision te biso bina président oya na majorité te peuple congolais na majorité na yo moi to sali ce que dans l'opération péter les plans yango mona kete peuple ba telemi comme mutu moko ba marcher et loko ngai na condamner nini monsieur Alain il faut dire la vérité li son porté na li son moningo longolité kolongola yote IDPS azaki na opposition to mo na ba na Kabila azo tuer bato na manifestation azo beta masasi azo sala boye akoma bato na siège na bango mais lelo les choses continuent. Celui d'IDPS qui est à la tête d'ailleurs, il y a Mboka. IDPS à la tête de Mboka, mais les morts, bazo boma bato. Bas soldats, bazo boma bato. Plusieurs blessés. Mais IDPS, est-ce que l'article 26 de la Constitution lobby marche pacifique et allait garantir la loi congolaise. Alors, Moto et Azali na tête de Mboka a une opposition, soit-disant un démocrate. Comment yo qu'on dit mais sous ba mort Kabila bomaki lobby pour remplacer Prophète Ngefa, on va réfléchir quand même parce que les lots en parlant à la manifestation ils ont m'abêté peuple abimi na balabala a revendiqué à la marche pacifique. On sous-entend qu'il y avait la police ou qui accompagne parce que d'ailleurs c'est comme ça que ça se fait. La police accompagne les manifestants. Mais les lots ça ne s'explique pas, il y a une confusion. Les lots na peut-être ya Mboka ezali moko ya UDPS Moto Azali. Hier, c'était que nous avons Makabatu, UDPS, les Lobabano qui acquisé Kabila. Et aujourd'hui, que Fachi est président de la République, comment expliquer que Lelo, qui est encore de mort, peuple a revendiqué, mais du coup, tu vas nous enregistrer 3, 4 cas. Il y a décès. Et ça, là, qui ça, monsieur Alain, bazan a respect à Batouté, à Batouté, à Batouté. Banani bazan a respect à Batouté. Mais pouvoir en place. Mais pouvoir de mon artiste qui est pouvoir les alliés au bengi yango partage du pouvoir gâteau qui t'a bazana alliance bazana alternance
Hein? So le premier ministre Zani. Moto FCC ya Kabila. Président parlement Zani. Président Denis, il y a Kabila. Ministre intérieur. Il y a eu des pèses. Il y a eu des pèses. Mais il y a un lobby, comment confusion totale. C'est ça, lobby confusion. C'est le patron, il y a sa patron, il y a le général Kassongo. Patron Kassongo, c'est lui. Patron Kassongo, comment lobby la lobby et ni négocier et ça le matin. Mais il y a une décision marche et causale. Marche et sali. Bon, Ngobi l'empêché, mais ça c'est qu'est-ce qu'on a fait? Soit qu'ils ont dit ministre, il y a IDPS et autres la démocratie, il doit interpeller Kassongo, à suspendre Ngobi là, c'est que ministre intérieur, Mouyé Jassaki n'a mandaka. Mais tu dois comprendre qui a donné l'ordre. Parce que mort, même dans la carte de conscience, article 16, l'homme est sacré. John un noir américain noir à Koufaki. Comment les Congolais peuvent tuer les gens comme ça, sans parler, sans quoi? Quelle confusion? Ministre de paix intérieur. Oh, gouvernement FCC. Oh, il y a lobby, marche au salle matin, marche au salle pacifique. Oh, il y a pas si ordre, va tirer. Oh, il y a pas si ordre, va tout batamboula. Tu es dans un état. Gondwana, ça c'est l'état Gondwana. Tu as payé à Gondwana ou bien État République démocratique du Congo? Silence, président ne parle pas. Azouba ma décision draconienne. Parce que il dépasse Kabila Zoboma. Kabila Bomaka. Les lobbies non à tête, il y a la République, les lois, Batopé Bazago, Koufa, Kakadengemo. Qu'est-ce qu'on prédit? Payer sa dirigeante, qui est qui? Point d'interrogation. Mais en fait, la confusion, tant qu'on vivre ici, toujours tout autour, il y a eu de peste parce que, qu'on se le dise, prophète Ngefa. IDPS de temps à autre, bako contester, bako télémé la makambo ko salama. Tout le monde qui a en Assemblée nationale, IDPS le dit non, ba télémi. Tout le monde comme la Sénat, IDPS est télémi. Mais aujourd'hui, Tokozong a toujours que aujourd'hui la République démocratique du Congo est dirigée par un fils de l'IDPS. Moko ya IDPS o a yebi o a maîtrisé l'idéologie à partir la philosophie et tout consort il y a IDPS. Mais les autres au monde a makambo ya ko benana benana. Est-ce que le président de la République n'est pas au courant de ce qui se passe parce que les militants et de paix sont côté les là. Bah tellement pour intérêt n'est pas pour le président de la République. Pour le président de la République, intérêt. Et pourquoi est-ce que le président ne réagit pas? Mais c'est ça le problème. Pourquoi le président ne réagit pas? Hein? Pourquoi? Alors on réagit parce que la coalition ils ont permis de le président a dirigé. IDPS a dirigé Mbokoye Mogote, il dirige avec la coalition. Alors les militants sont obligés de se plier quand même à régler la coalition. Mais il y a un militant dans la coalition, comme il prend le peuple, c'est ça le problème, confusion. Parce que la coalition dit, le peuple, parce que souverain premier années, peuple. C'est-à-dire le militant va l'habiter. Il va être président de la République. Mais le président va être peuple ndé ezali souverain. Yango moni loi ya papa ya nini elekité na parlement. Yango moni conscient malonda et ko kende pété ko lekate parce que akoza na sénité. Peuple na IDPS bazui pouvoir na bango. Non, on ne craint pas face à tout ça parce que FCC et ko bangate FCC baza pena confiant que maramboza normal. Et d'ailleurs, pour la bango, ça la paix marche pour accompagner quand même l'institution. Mais les autres zones à Mouké na marambo ya UDPS toujours parce que mais ba accompagner institution ndengeni ba accompagner institution parce que bangonde bato yo bazali majorité. Ce n'est que normal. Parlement ya FCC, Sénat ya FCC, gouvernement provincial ya FCC, gouverneur ya FCC. Hein? Parce que cash azaka na moka ya Kassa occidental. Tokamati Babougoumes FCC, tous les généraux FCC. Mais parce que peuple n'a eu de pèse, pas question. Donc le président Bimi, peuple s'est récupéré ma camarade de pèse, mais autobenga moi à suivre. Tozonga na makambo etali ba leader politique parce que je crois depuis un certain temps makambo tout le monde a plusieurs années passées. J'ai l'impression c'est comme ozonga les choses. Ba leader politique ba kozwa mbongo na CCC parce qu'ils ont été élus. Certains ont été élus. Basoka bambongo na ba parlementaire baboyaka eloko mon côté coopération une copie sur ça la manakati ya parlement bango bazalaka wana mais quand il s'agit à kobimisa batu libanda bango bakotindika batu bobima libanda connaissant que le temps batu libanda massa c'est kobeta tant batu bakokufa ces familles n'ont jamais été assistées
etikalaka lisolo aussi mukendi akufa soki moto azwi mwa eloko ake kovisite famille mais ata soki baki kovisite famille je ne pense pas que ezali koremplacer perte ya moto akenda ndeko ezali eloko kokamwa ndeko ale oyo tobengi mboka ya mopotu mayele ya pelengendu mpe mayele oyo tobengi ya fondondo geste nimembo ya ipaketele alors bapoliticien congolaise opesi motu na mota bakende bakote na parlement baliaka bango nyonso même baloi wana baliaki ils sont baza au courant de tout baliaki badepute tout bale moi ya bino bajournaliste bakende kolonga balobaka balia ndaka na fufu ezoka moto alobi naliaka mbwa te mais olia supu ya mbwa mais olembwa na matongolo na donc peuple amikama ton charge peuple aza sous manipulé te ntango bato ba 14 000 $ na bango 15 000 bapesaka peuple te mais soki bamoi likambo tosala boye bakomi koutilize bapeuple mpo ete ntango bango bakokufa et puis bakosala peuple eloko moko te alors nous disons non aux policiers congolais mpo bana mayele ya poloso. Merci beaucoup, je crois quand même on va prendre ces images parce que ces images ont dérangé moi Batumba Mingi. Ces images ont vraiment choqué. Tu es belé, ça, vraiment les gens ont polémiqué tout autour de ces images. Je crois que ce sont des actes qu'il faut condamner aussi parce que nous devons respecter maman Nabiso, maman Sengeli même ya bango, ko tia bango na esika, il y a respect. Je crois qu'en public comme ça, comme on a bolumbuto, ko sala makamba boye et surtout pour na bandeko oyo bazali ko ya ko benga maba honorable et Sengeli kozala bazala modèle. Pe ko yeba ndenge parce que baba leader d'opinion. Comment diriger, comment gérer. Et ça est très très important. Tout là, on a image et puis on allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko Yawe zwana lokumu Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous nous excusons par rapport à la qualité de ces images parce que ce sont des images quand même hautes aux yeux, place, pas comme sous. Merci pour la collaboration, mais je crois quand même, tout le monde quand même, tout là qui s'abîme juste besoin idée en parlant de la chose au fait. Alors vous qui êtes leader d'opinion, vous allez leader politique, vous avez des masses derrière vous, je crois quand même. Face na makamumsu se sengeli koyeba ndenge nini yako se comporter. Ba image au total ba maman batombo ba maman bazana ba sepelité. Certains minimisent boza nango peut-être mutu moko mais je crois que moko mi balé ceux qui déjà mais ya kamonga fingisa ba en tout cas eza malamu te prophète ngefa na total ba image oyo. Ndeko et personne passe na mawa. En tant qu'homme de Dieu
Nous avons leader d'opinion. On n'a pas les politiciens au Congo. Au Moni, et là, on a Nanga, Binoma, Nomayabato. Même un peu de voter qui est à solo. Un député, c'est un homme d'État. Un député honorable. Un homme d'État. Un député ne va pas voter à Mibeko Yamboka. Un député va faire l'autorité budgétaire. Un député ne va pas contrôler à Mboka. Mais un député ne va pas congolais et ça de quoi Mboka a malchance. Donc c'est un peu pour malchance de M. Comment fait-il possible? Yo zana mwasi, ozana bana ya basi, ozana mama na yo. Tant comme na tango ya manifestation, yo honorable député. Non. Bato baza banti valeur. Ouais bi kozana mbongo ezali tozana sagesse. Hein? Kozana mbongo ezali tozana sagesse. Hein? Kozana pe na grade monnaie ozana intellectuel, ozana intelligent. Hein? Parce que dans le marche pacifique, bolumbu ya maman est sacré, bolumbu ya moto est sacré. Na quoi monsieur le romoro monsieur Alain? Tout ce monde a mandé founé dans la polele. Na moni zolo na moni misunayo, ils allaient apporter à tout le monde. Mais vous mangani au comment on est angoté? Parce que ils ont une unité de production. Pas bien un héros dans l'ombre. Et pas bien alors qu'on a production, ils ont produit machine et produit à bateau na mukili et mon na kate et ça sacré. Hein? Pas bien un héros dans l'ombre sacré. Mais comme mon ba maman. Oh mon bout à tout le monde maman tout le monde dit et ba tout le monde tout le monde ba maman. Tout le monde ba maman derrière ma caméra sur comme si ma maman grâce mbonge mec basawana ma caméra tambola. Comme on a un député national Jekoko. Oh, les lois dans l'IDPS, l'OBA dans l'MNC, l'OBA dans le PPRD, il est partout. Hein, Baza modèle, ce ne sont pas aussi des vrais politiciens. Alain, vous devez le les lois, l'IDPS, pour pouvoir avoir un ministre à se péter. Qu'autoriser maman et belé à foule et à bateau des millions, maman longola bilama, moi si, à soubela rosa malonda. Et Fumangani les hommes partout, peleki na ba réseaux sociaux mobima. Est-ce que c'est normal? Mais ba rôle ba procureur général, ouais ba Lukaka parce qu'un procureur qui cherche l'infraction. Et puis hier j'ai koko à telemi na ba milliards ya bateau, na mama wana ya munene wana ya pembe wana. Hein? Ba là ces photos, je crois bien soubela hier. Azo bimisa Fumangani, azo suba Fumangani na miso ya bato nyos. Oyo mboka ndenge nini yo ya soni boy. Et puis na kwa bisa yo, aza mama Kingabwa. Maman sote, voilà maman Kingabwa. Voilà bina bien on va boula ba milaso angwa. Parce que une femme qui se respecte, mais une femme qui se respecte, même $1 million à cause de nzoto na ya bimisa pe asube. Asube yango na positionné. Hein? La position moi sur moi. Hein? Position ni lokota pat. Est-ce que c'est normal? Na mission na bato position lokota pat na mission na bato wa. Est-ce que c'est normal? On ngefa lo ba lo bate, so ina lobi ba bana lukanga makam. Est-ce que c'est normal? Toza wapi to ke na mboka nini o pays gondwana to pesa na mibeko. Hein? Au moins dans la logique des choses, il faut article 107 ezwa ba interpeller Jekoko. Parce que on a Assamboussi, première dame, Assamboussi maman Olive, Assamboussi Bassi na biso to pasteur, puis Assamboussi maman nyoso ya république de acte wa sali, to ben acte ya irresponsabilité, ma acte criminel. Parce que to peut être valeur na maman, valeur na basi, ba ko sambwa to à cause na $10 na été. Et là nous condamnons avec fermeté. Asubeli Fota ya Rosa Malonda, Asubeli Malonda d'autres photo na rosabe on impact zate alors ça ba simo ya irresponsabilité et pesi ba maman yo soni ba bengawa alende la zali wapi c'est ngani na benga de sa émission parce que na moni ça ne va pas DG ya kana ko balanda kayo ba maman so diaspora botala aux ali film pornographique les films pornographiques ba ta ngone na ba vidéo na ba cinéma hein mais ba maman na vis-à-vis boyer
Et puis, la position, moi, je crois que le pata. La position, je crois que maman, ça le pata. Elles ont soumis la branche, je crois qu'elles ont tal. Mais quelle sorte de député? Dans le bateau, papa. Mais azaki paye mon côté, tout le monde va te bélir, azaki na yo. Bah, en tête, ezaki. Bah, quoi, il peut couper qui ça? Bah, quoi, il peut qui ça? Mais tant que la Bible, on maman, ça le pata. Pour soumis la roche. Et ça dit, biloko, mon un type valé. Monsieur, hein? Bah, je crois que ça, mais dans un bien solo. Hein? Ça, et ça m'a bé. Maman, on a formé là. N'a pas mis dans un maman qui n'a bois. Donc, à Sambu ici, maman yoso, et pourtant, j'ai coco, à la moisi nandako, et puis na basi, ça, et ça, il faut condamner en gros, donc on a Ephésiens 5, et 11, et ça, acte irresponsable. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Je crois que là, c'était votre réaction, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Alors, nous allons aussi parler du PPRD, FCC, également, qui pense organiser aussi quelques manifestations pour faire peut-être soutenir les institutions. Et puis, comme ça, de sorte que Bamekapé, qu'on l'a penchant à Bango, parce que tous en a état de droit. Basa peut libre, comme ça, la paix, manifestation à Bango. Votre réaction? Non, mais article 26, c'est pas si où elle est mal. Bah, c'est manifesté, bah, ça la moussa la bango. Mais le FCC qui est en train de se plaindre par rapport à casser ça tout au long, à chaque fois qu'il y a manifestation, UDPS, façon, ils ont vandalisé Babylone. Non, nous condamnons. Non, nous condamnons. Il faut condamner en gros. Au moins, vous allez ni la masse belé. Vous allez opinion de masse belé. Tel acte, tu es condamné en gros. Tu pia qui a un mobutu, est-ce que tu vois les sous ils n'ont pas to boto la ki se ba piège non batika ce qui manifestation ali ba sala ngo librement mais ba casser biloko ya batoté parce que bataka kana ba individu bataka na ba institution. Alors là nous condamnons yango eza malamu. Les réseaux sociaux bougent depuis hier, prophète Ngefa, et c'est vrai na toko dans domaine na bino tout le monde a awa général Soni Kafuta ne ba benga kai. Alors, victime encore pour la énième fois, il y a eu quand même casse, il y a eu destruction méchante, et pendant que la manifestation pendant que Téléméla et l'ex-président Joseph Kabila, et aujourd'hui encore, il dépêche à la sous-manifestation. À quoi est-ce que victime na Katia Magambo? Bon, bino botaka ki bemba parce que problème ezali wana. Général Sonif Kafuta, mais comment on a général na tiaï? Général Kombo armée bande konangai parce que ex-collaborateur na yo ex-collaborateur na yo na bo sunga ba kombo wana tozo papa boko sunga ngai te so ipa ba sunga ngai so na zo ba mabe ba limbisa ngai parce que kombo ya général ezali kombo ya général za na armée na mbongo za organiser auditorat nous dit ko benga yo ce soit au salaire armé puis au comment il a grade ni général retraité Tony. Mais vous allez approcher na yo, vous allez approcher na yo, azala kaka général. Ah moi c'est toi le au Téléméla été. So il va dire balé molime ko kete ba panzana te panzana. Mais pourquoi peut qui c'était que non général longo la combo général. Na personne réponse nango. Mais oui parce que Soni Kafuta quand même yo zala prophète ça il peut paimer na. Bon, na personne réponse nango. Jean 12:43. Ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. OK Bible pèse yango. Prophète Olaningai, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Le plus grand général d'armée, c'est Otobengi et Gabriel. Non, c'est. Oui, Michael. Oyanzam. Chef d'état-major, c'est Dieu, Jésus-Christ est mort. Hein? Le plus grand général, il est spirituellement. Bon, général Soli, il y a spiritualité. Il y a Bonzamé, il y a bishop, il y a archibishop, il y a archipapa, général Zaragate. Tobengi. Pasteur ou évangéliste Soni Kafuta. Pourquoi les lois ont cassé biloko ya Soni Kafuta? C'est que Soni Kafuta ne a représenté Sika Oyo NRC na kati ya confession religieuse comme président de l'église mi balé. C'est oya binoté oya binoté. Voilà. Siko ya kende kikuna. Et le peuple est moni mabeboy. Parce que si ma donné si ma ya Soni Kafuta ezali na PPRD dunia biro PPRD ba sakaja muzawa bango balobi biso tindi bino kuna pourquoi botika siège vide et puis Rosa Malonda l'équipe on a nini kanda nde ya peuple na Soni Kafuta
na église était parce qu'il fallait aux alawana ata catholique élection ata catholique bimaki protestant bimaki mais yo linga kale wana parce que na vote alingaka le kanda lokola bimaki opesi passe pour aller kande kanda ya ko manifester ba pandaki biloko soni kafuta ngwana mais conseil apesa ba soni kafuta ba se repentir et puis ba bongwama hein ba bongwa parce que biloko to mabe kaka yo ezai kaka bino ba komona bino eza bien te et puis nani ya nini wana bemba ba saccage ka oyo oya kabila ba saccage oyo pe lisusu oyo tu sais que na président ba saccage ozomona ke il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelque part, c'est méchant aussi, c'est méchant parce que... C'est méchant, nous condamnons les actes. Qu'est-ce qu'il a à voir dans Katia Maramio surtout? Mais Congo a un conflit. Congo a tout ça, il y a 10 ans et quand on a monté, je ne vais pas récupérer. On va revenir sur la CENI quand même. Prophète Ngefa. Même CENI, ils allaient CENI, qui est président de la République, Azala, président de la République Lelo. Ne Koronsa Malonga était na Katia commission. Exécutif. Secrétaire exécutif. Ce qui manipulateur. Lelo boko benga manipulateur. Imposteur. Bande kwa IDPS lelo bako benga imposteur. Oui, manipulateur. Tondimi kasi. Quand tu as eu publication il y a président de président. Je pense que bande kwa IDPS bazaki très content. Koyoka que président de la République enfin. Quand tu as la piège. On a l'obit. Bande kwa IDPS bazaki na esengo ya koloba que non effectivement président de la République ezali mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yem tellement qui président d'après résultat ya bandeko Ronsard Malonga. Lelo ndeko Ronsard Malonga aza désigné président ya CENI et commis problème likambo eza wapi. On a posé une question. Président Tshisekedi à l'équipe par Toye ko bango simakeza à l'équipe par OK. Moto na prison wana na caméra ebi nyonso. Caméra. C'est caméra en exil. Akimaki mais boki ba kanu makamwa minene ayebi nyonso. De IDPS avant un mois. Ba resté bima IDPS déjà banako beta mbonda Tshisekedi président. Ba ibaki yango wapi? IDPS ba yebi mayele leki. Oye salemaki bango baza père sikoyo. Lokwa to comme na pouvoir. Jeo mal oyo branchard à salaki. Et qu'on zone la biso. Faut pas attaquer. Ça comme on ndoki belela. Ozaki na faveur na bango. Faveur na bango. Ba si est-ce que le lobo moi ko koti. Ba ko banga compte parce qu'il a retourné. Parce que ba yebelo ba salaki na lobby susu boy. Président de la République l'équipe par consensus c'était mais accueilli par les accords. Hein? Et puis na ba accord on est béni bango na coalition. O ba koloba. O ba zoloba na coalition. Parce que jusque là il y a pas de preuve. Mais preuve ezali ba zoloba parce que biso to. Ba comme si les autres tikala ko. Wana te accord yango biso to mona yango te. Même bango moko pe il dépêche ba yebi yango ba na coalition. Osomona. Mais malonda wana ne ba favoriser makambo yo so lelo. Lokola ba yebi ke malonda moto apoloso. Hein? Moto appelle ngendu. Soki to tiki na tête wana akosala isu pona PPD Kabila zonga na batu na ye. Nde omoni mbwa simbwa. On est commis trahison. Autre trahison, mbwa simbwa. Yango peuple bi non. Depuis 2006, tu les lois, peuple a toujours victime. To boy batu wana. Malonda kende. To le kamutum sous crédit pourquoi ko tia mosengo. Ada cardinal retraité, asaka mosade bo tia mosengo wana. Mais mon sœur aussi bobo lelo, mon sœur azalaki président de l'Assemblée nationale. Hein? Tant que qui na 1+4. Hein? Pourquoi pas? Hein? Ou bien abe chole, ba tie wana te pona nini? Hein? Oya koyoka matoya ba ya papa na ye ko tia mutu ayebi seni manipulateur imposteur il dépêche de benga bango. So mo bango il dépêche ko pouvoir ba telemeli loba soki omoni mwana soso atoni nzungu ba mama anase. Vous faites ma réaction, il y a Fridolin Mbongo. Mais il a dit la vérité. Qu'est-ce que Fridolin dit de mal? 60 ans de souffrance, 60 ans peuple se retrouve vacataire, 60 ans de dictature, 60 ans jusqu'à l'heure, la 20e bazokata batoba kingo. Il a dit la vérité. Mais il y a qui bino lobby. Fridolin Mbongo cardinal azalaki évêque métropolitain na Équateur Mbandaka, la région nanga. Naïbsaki bino choix bas azali radical koleka mosengo. Il est plus radical koleka mosengo. Hein? Plus radical koleka mosengo. Mon premier film.
biloba le komi ko fingaye tout cela nyoso wana. Il a dit la vérité, rien que la vérité. Oh monseigneur cardinal alobaki eza lokutate. To sengena bato na nzambe baloba bo solo soki bo solo etika la bo solo. Soki mboko ezotambola soki mboko ezotambola te. Est-ce que ebi pasteur Ekofo na pasteur Ekofo akei koloba awa na église protestant pays non état pe alobaki vérité ninga bonga alobaki lelo ya suki wa exil États-Unis d'Amérique awa baningi bato ya vérité te lelo mboko ezotambola te toza lelo na blocage moko conflit moko ezali awa politique oyo ekangi bainstitution nyonso moyen institution epema moko eza te victime ezali peuple mais soki ya mbongo alobi balobi lokuta pourquoi bolingi ka bato baloba vérité balingi vérité te bolingi lokuta mpona mboka etambola lokuta te opinion na ye la démocratie oyo amoni alobi yango oyo akondimandimi oyo aboyi mpe aboyi mais pour moi c'est la vérité ce que Mukadina dit. Ça c'est grave, je crois que le peuple congolais a tout le bas toujours que le peuple congolais a zobaté. Je crois que nous sommes en train de réfléchir tout autour de tout ce qui se passe dans ce pays et surtout pourquoi seulement l'Est. Ah, Togomi posait ma question, pourquoi seulement l'Est? Pourquoi seulement l'Est? Et quand face à tout ce qui se passe à l'Est, la réaction des autorités nous pousse encore de réfléchir, d'aller encore plus loin avec nos réflexions. Pour Togomi Tuna, c'est comme si petit à petit, et comment qu'on la détacher oui. na RDC. C'est comme si tout le monde mis à part. Bakota la Einda, Batuba Kufa, Batuba Zoka, Mabesa Lama, personne ne dit mot. Et il y a silence radio. On se pose la question, Nakatia Mboka Oyo. Quand est-ce que le peuple congolais a jouir pena makambo ya Mboka Oyo? Que le peuple congolais a non les lopena boebi soto ko se retrouver makambo pe zongi na droit chemin. Mais je crois qu'on va pas rester tout autour de tout ça. Pour fait ngefa aweza na makambo ko sala maman minga. Il y a une question de comment tourner une question lobi mais lelo awa sonika futa ba pasteur nyonso tout wana. Quand il fait rouge dans le pays, pourquoi bino ba pasteur bosangana kate tout le monde a payé de temps à autre né tout le monde bande quoi catholique va ça la radio fois. Au moment qui koto so makambo epeli, au moment na msusu cardinal habité, ambongo habité en tout cas koto a copé son opinion nae librement. Mais ceux qui ont qui tendre micro et pas pasteur très souvent on a monté surtout réticence moyali. Ou à kozonga sima, ou à koboya koloba, ou à kofanda. C'est comme si au sein de pasteur il y a l'hypocrisie qui est en train de vivre, qui est en train de ronger tout autour, il y a espace na bino. Bon, on a pas son réponse na kati ya verset Matthieu 16 et 18. Tels hommes ne servent point Christ peut bandit leur propre ventre. Pourquoi balobagade? Bana opinion tendance politique. Ba politicien, ba ça ba mbongo ebele pour ba vendre sa bandini. Quel mouvement zali ba yebi population nyonso za ba église. Pe ba église ngo mingi ne za église de réveil. On est catholique alobaka, protestant alobaka ba église de réveil bazolo bate, pe ba ko sangana te parce que bali ya kadi mbongo ya l'état ya ba politicien o bazo gérer bango. Ngana mona dunia. Secrétaire ya nini ya PPRD. Azo recruter ba pasteur bazo bina devant batuyon soboya. Comme membre ya PPRD, membre ya Jésus-té, mais membre ya PPRD azo bina pour les bo. Et ça le magasin monsieur. On a même membre ya coucou. Mais comme moi na misu na bato boité dunia. Ozo nango c'est grave. Et là comme ça yeso comme ça mokonzi ya mboka koleka nzambe. Et puis ba pasteur ba expert du monde. S'il y a un problème, il y a un problème. Il y a une solution. Mais il y a une solution. Il y a une escroquerie. C'est que tout ça manipulé par les politiciens. Il y a une valeur exacte. Est-ce que vous avez rappelé un cercle de réflexion entre pasteurs qui ont dit par exemple l'élection des Alaki et pendant que Komalo a été bisoto sangana bosangana bino moko pe bopesi likani sisi manango moko nangwa moko to président kei alobi yaka président je jure devant Dieu mboko yana ba million yozo ka moto to pesa moto mbongo 1 million 2 millions na katote yo ka ngota mokili mobi mboko yana ba million avant ba sa biloko to kutela ba mbongo landaka bango mais ce je te dis
Mbongo dans la politique, ils ont pour la corruption. Les pays les plus corrompus du monde, c'est le Congo démocratique. Au il y a des pasteurs, il y a des côté, Mbongo yaka. Il y a une hypocrisie. Le roi Bazomi Benda, Bamiyebi. Bamiyebi Ndekwale. Bamiyebi. Mbongo Kotaka. Mbongo dominé Bango. Nana attaqué Gide d'Escalote. Attaqué Gide d'Escalote à cause de quoi? Il y a Mbongo. Hein? Il y a un autre bateau, Bazo mérité. Bazo homme de débat, Maluba Nzambe. Bolanda Maluba Nabanga discours Walate. Marc et Lobiango. Hein? Hein? Abato Makila. Tango zo kabamboka na yo pona mbongo. Peuple zo souffrir. Yo zala malam na ba million. Déjà, aux a permis dans Zambie. Hein? Beaucoup ça réunion na bango suka na bango makabango etali biso te to tikaka moto ale ka boy na boy. Je bali ba velon pe kaki ba kenanda. Mo dadu ba velon pe kaki. Akolo ba le ron. Hein? Moi so ka lingo dali mbongo no te ale. Moi so banana na $10 comme na $20, $30, $100. Hein? On laisser ça là. Prophète Ngefa, je crois que on va essayer quand même de réfléchir tout autour de ça. Nakota a 2 ans. Il y a président Fachi. Depuis investiture les lots, qui est 2 ans. Les lots, Motepeli, Kotoyo, problème, Kotoyo, Likambu, Kotoyo. Après un temps, on va nous brandir qu'il y a les accords. Il y a les accords, il y a les accords, il y a les accords. Et après, monte Kokita. Monte epeli. 2 ans, il y a mariage moko ya bitumba lelo, babongisi lobi matata, lobi koto, bana bakabwani, bana bafingani, bazong ba réconcilier bango, bazongani. Lelo, est-ce que toki pour réfléchir, qu'est-ce qui est à la base de la fidélité? Tout y a respect, il y a un accord entre les 2 parties au moment où rien ne marche en Katia Mboka. 2 ans, il y a président Tshisekedi à Gossa et l'autre côté. Même 5 ans, il y a Gossa et l'autre côté. Il est piégé par les accords. Aujourd'hui, l'accord est en évité. Peuple est évité. Accord est en signé. Bon, il y a un mito à bateau. Accord est en ligne. Naïbi, oh, bini mo bomba yango. Atabata kindo qui va le bar quand même. Hein? Bisoto y évité. Olingo le babo coalition. To évité. Olingo le babo ba résultat élection. Et bi ba résultat élection ne to boya yango. Bon bizango le PPD. To za tina nango te. Ça dit quoi? Ba ne ko manipuler président Tshisekedi. Donc quoi coalition même qui est na pouvoir. Oyo so bango ba koloba, il faut yandima yango. Tango président Tshisekedi kamba justice abani ko état de droit. Ndesika ba yibango tu ba ko kwela mutambo. Il faut ba bundisa ba loka ba écarter. Faut pas loka ba bunda ba écarter. Hein, ozo mo lito ko ka tele la bongisi lo te bit na bango ba écarter. Ba écarter na biloko mibale. Ce coup d'état militaire te bazo banga coup d'état constitutionnel. C'est ça le problème. Caméra za ligne, caméra non mais caméra bimi wana. Ils ont dit ligne mon gars départ le président Chapachi. Peuple temps de comprendre bango bi non. Président a pété les plans, ils ont peuple de péter les plans. To yi ba corps na bango te. Balo bate ezaki ba kendeki na cour suprême de justice cour suprême ya cour d'angle likolo ko ba benga nini. Cour constitutionnelle et valida qui est le coup la président na mis sur bat. Bon le babo tcheye bo tchete peuple e bi yangote bato c'est mitema mabe. Balinga to souffrir. Pe Congo souffrir. Biya ba nationalité douteuse plein. Peuple congolais se retrouver dans notre peuple abi c'est bien. Ali no tokai nango ali tokene na Mobutu. Au moins ali tokai nango Kabila to basukuma mingi te. Kabila to basukuma mwa muke na faire ya kokene na ye. Mais au moins que Tshisekedi bandi ba na pouvoir ya bango c'est et bandi ka na bandi na 2 ans. Est-ce qu'ils ont dit ba ndenge mouvement ekeibo. Donc comme dans 3 ans, je ne crois pas quelque chose va se faire. Parce que Maël et ma belle appelle Ngendou, il y a Poloso, il solo. Le peuple congolais, nous sommes là, Alain, pour défendre notre belle patrie, pour défendre notre tout. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Je crois quand même on va chuter. Mais avant de chuter, quand même, un message dans le peuple congolais au bas parce que Toyebi, à chaque fois qu'il y a manifestation, ils appellent un groupe Yabatou, au bas Misara Misolo na bango, copé Sabatou. Peuple logo la perzane karananzala, ne parle pas que ventre enfamé, n'a point d'oreille. Soukanango kara akobima na balabala. Tant on va comme balabala ba misuba ko kufa yo ozali quand même leader d'opinion pe mon sel nzambe message ni okoloba na ba imboko ba kotala yo partout à travers le monde pour na makambo manifestation o etika lisusu oyebi moto ya zo misambongo kotinda bato na liwa et puis faut na bangote changer régime il faut makambo changer hein
régime sanguinaire ezali kuna bato kokufa koboma ya tuerie lelo président Tshisekedi na pouvoir tokomona makasi na ye hein ministre intérieur azali ya IDPS tomona patron ya police ya république mais tant que tomona so baliwa ezo konto bani continuer Kabila non hein ça c'est la continuité de Kabila comment ministre intérieur patron ya la police ya république du Congo na tango bozaki l'opposition bato bazo kufa bazo condamner bango lelo bino na pouvoir hein même histoire ezako se répéter boye ba makila ya moto ezali cher et puis boye ba les sous na article 16 de la constitution l'homme est cher et sacré devant Dieu to protéger bato hein soki bato wana lelo ote lelo boye na bokonjité pour voter binote mais bato bazo misala kanyaka na bango pour la bato ba kana kokufa to boye te pays peuple se libérera moko mais ba pesa ka peuple injonction te et tant que pesa peuple injonction et produira la rébellion peuple ana dekata oyo constitution pesi biso il y a article 63 na 64 oyo constitution etindi biso tokotanga yango pona ko conclure yango article 64 63 constitution lobini article 63 constitution lobibo epesi biso peuple ndingisa tout Congolais a le droit de devoir sacré de défendre le pays de son intégrité. Tant que pays comme il menace la bateau FCCO, qu'est-ce que le peuple doit faire? Bako défendre, bako vivre. Et territoire face aux menaces et agressions extérieures et intérieures, Bozu Bambeli, au Pessi Bato Bougoumé, c'est commune ya nini kitambo te commune ya lingwa la terre ya barumbu bakata bato ya ba moto mutu ezali agression. Que dit l'article 63 de la Constitution? Un service militaire est obligatoire à l'un de l'état-major parce que permettre biso yango hein instaurer dans les conditions fixées par la loi toute la République pour défendre l'intérêt territoire national. C'est la haute transition. Oyoki yango. Et pesi biso ndingisa wana. Soki simita biso tokoma mambila. Parce que constitution de pesi biso yango to défendre mboka na biso. Donc l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou une groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou menace ou qui exerce une violation de la disposition de la présence constitutionnelle. Oyo, Asala, toi, Akwesa, toi, à une infraction et il est puni conformément par la loi congolaise. Alors, l'article mi balo c'est la bango parce que peuple est venu le bango coussin. Osomona, si vous avez un to sangana biso yonso alendele na bomoko peuple de la terre, MSA de la terre, total pour défendre mboka ya biso ezoke na pelengendu na poloso na maele mabe. Merci beaucoup, Prophète Ngefa. Alors, merci Nabandeko, surtout Bogota Labiso. Alors, je vous rappelle déjà qu'à partir de demain, nous allons reprendre avec nos directs. Le but bandi ba direct, le sous ba live et salama. Sans problème, bino tout oyo boza na besoin tout boza na vraiment na biso elongo. Alors, to senga toujours boza la ebelebele okota na ligne pour permettre biso maram tout rosala tozala na biso na bino au même moment to ko réagir bo PCP point de vue na bino et permettre pe biso pe to ba quand même que maramboza boye. Merci mingi na bino surtout ba ozana abonné te bo qui ko s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision et surtout que comme je vous ai dit que les pays se trouvent dans un état chaotique. Dollar et comme il sous aimati 20 000 $. Et on se pose la question Togo Kende wapi 20 000 $. Na ibisaki bino ata l'aide. Dans le banque na 20 000 francs. Na ibisaka yo. Na biso to komika na ba juillet à partir ba les 20 $ comme na 20 000. C'est個souci nanga za mingi pona batu o bafuta ma en franc congolais. Parce que jamais ba ko futa manato wana. Ba ko zala na to moko ya se. Lelo pe ba baer na ba baeres mbongo na kaka na dollar. Il faut que ne consomme non. Ezali pasi nana ko sunga biso. C'est très difficile mboka. Nana ko sunga biso. Pasi eleki nana ko bimisa biso. C'est-à-dire aussi a pris ya babiloko na wenze ezo mata ce panier ya ménagère lelo moi po olia autonde komi problème.
Retourne la ronde. Et on se pose la question, le ballon, maman, ça paraît un peu bizarre, réflexion à bango. Oh, maman va comme déclarer, va foutre bango va parler du peuple, parler du peuple les arrêts peuple. Parce que bango va foutre un bon et pas banane, que foutre un bon parce que banane va retard rebelle. Deux fois il faut parce que bah qu'on réfléchir t'es n'engagé. Et ça normal, pas si. Pas si qui a collecté. Et les qui tozo e battent de quoi là, tozo kende wa bito. Tala, les gars na personne ko moko. Diboso dans na Congo on les kinda ko boka nini. Wow, chien méchant. On les gars boka nya mayo. Lelo e fait nzala pasi ba nya na ba mbwa bazalaka te. Ba ko moliam. Ba liama nyoso basila. Sikoyo komona ala mokongo ngai mongala. Pasteur kuna zali moto ya Kivu. Et fait que nous allons lire biso to konda biso to koma bilongi ndenge moto koma ba cousine est-ce que ça la ka donc ba cousine on allait buka est-ce que moko na ko sunga biso ale hein to sambela nzambe to telema to bare ba ennemi nyonso parce que avec Dieu nous vaincrons. Merci beaucoup, Prophète Ngefa. Tout le plaisir était le nôtre. Aux Arana et on a plateau. Je crois que l'équipe ici, maman Mongo Kito Makasi, vous allez belé à s'abonner parce que tout ça la promotion à chaîne Abisso, tout Matissa les sous abonnés, tout ça là et belé. Aux la publicité, aux ana, la publicité, il y a activité na yo, hésiter, des mariages, ils à l'anniversaire, ils à la concert, hésiter surtout des matériels et ali. Pour natina na ko servir bino. Merci na bino surtout Prophète Ngefa tokomi na suka ba topesa mbote ba ali. Na ko pesa mbote na ngai na mama na ngai batondoko edoxy itojo na kati ya jeunesse na Suisse, Genève na Suisse. Ouais l'équipe basi nyos na mukina kitoko. Mama na pesi mbote na pesi papa Ngefa Nsia Boga roi de Borsalino. Wana mbote pambola yo Papi Ngefa le professeur de la SAP. Papa mbakufa nyerkos que Chervos akende yondo tikala kula sa sape nkola pambola yo parce que ye penza idéologie kola pambola yo to ko pesa isusu mbote na apôtre Elias Pedro Nangola véritable apôtre pe koze azosambela mingi pona Congo pona ba pasteur nyamu kolo apambola yo et papa Maseba grand prêtre na kati ya Mikonga yonde makambo bendele ko yate tala kaka nde Congo ezokende bulu yeke koti mais je crois avec nzambe koza Gauthier Belle to bengi roi d'Angleterre président Gauthier Belle roi de Chokolilo po ye mikola komi déjà lenso ka salika be chua ozomona mbongo dollar ebimi chua livre sterling chua dotimat cha mbongo en ya oya ba chinois bimi o mosu ya okamwa mbongo ba chinois bima o pena bato ya to bika les plus peuplés du monde deuxième bango nini indien so ka sai boy che o kaka ta Gauthier Belle roi d'Angleterre personne moi DG so ko beti kaka boko mona nani fra congolais bimi o beti bo dot match o mekere bimu en bimi donc roi d'Angleterre Gauthier Belle ko la pambola yo to pesi susu mbote makasi papa Guillaume Eloni tout la mwisi vimba na yo prospérité déjà à partir des 20 baviens zo kitaje quoi les 5 na kozwa avion de terre et koya pona jeep ko la pambola yo pe to pesi mbote na ba kongomani yo surtout président alendele DG mosala kitoko et puis na kosenga sa formation ça la mo école mo formation ba journalisme hein pour ba kola hein ba ko ko bino lobi ko ma pe mikolo bona ba responsable ba tout ba remplacer bino et ko za madame et puis to pesi mbote les susu na mami bomolo B52 na kati ya mbota mailamu na kati ya Anvers kolo apambola yo c'est na Belgique et puis to ko pesa mbote les susu ya makasi et pas ya ndeko Eric Lele boss de boss donc boye malamu na mboka Congo kolo apambola parce que misala ezali ebele oyo ezoluka ke bino ba partenaire biso bo sunga pourquoi ka ba indien ba chinois économie mboka etambo na ba expatrié etambo na ba autochtone parce que mboka kotika kati na bango kolo apambola yo et puis tozo pesa mbote lisusu vraiment oyo na suka to pesi na le grand chocolilo to pesi na tout l'andilin benga 6600 volts gai sola so simbioka nani wana Laurent Sokoko
Nangola soki oboyi ozwi kaka milangi bochea grenade kenda ko panza ne pa ya Gangabe na James Kabari. Alors na suki wana nkolo azwa lokumu na émission kitoko lendele o totangi bango pour la pambola. O peut totangi bango te bozila tambala sima parce que pese loko ozelo. Merci beaucoup, prophète du peuple. La bouche autorisée, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tout le plaisir était les nôtres. Continuez toujours à vous abonner, faites des commentaires, partagez nos vidéos. Cela nous fera vraiment énormément plaisir. Merci infiniment également à Audrey qui nous a assisté. Merci à toute la famille Ndele. Grand merci à Yadjani Sita, depuis Switzerland, quelqu'un qui fête son anniversaire donc Yaya Baleke Belé. Merci Nayo, merci le commandant en chef Blanchard Kadhafi, grand frère propre Motomoko bien en mode confinement, ceux qui ont zoni mbalamoto qui Angola. Que peut mamanda mon Angola kuna parce que tout l'ande la mama bakwanza comme ça tout le monde a payé apôtre kuna apôtre azali kuta pe tout l'ande na bengai to kutana na na Laurent Sokoko personnellement Sokoko na kuna na Angola tout le confinement ici là. En tout cas merci beaucoup Nabino Yon surtout merci na Gédéon pour le service, merci na Jordan Panzou. Vous allez béler sur Nouvelle Tendance Télévision. Tokutani très très prochainement. Soyez en PCB sur Makassi. Au revoir. Bye bye. Qui fêtez votre anniversaire? Voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Botama mokolo ya kitoko yawe zwana lokumu